Merci na bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko oyo to tchano océan du Congo bisika oyo to tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu bisika oyo to ali bakongomani to ngangaka bisika oyo to ali koloba bobele bosolo na tina ya ekolo na biso babone ya océan du Congo Nzambe ya lola apambola bino penza ba fidèle abonné na biso pe bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération boko zalaka de cité pe na bilo baso bozoka libako ya kolanda émission ko partager yango côté la yango du début jusqu'à la fin Nzambe ya lola apambola bino ba suggestion ba commentaire pe ba j'aime na bino de Bruno na mosala na vraiment ya kotala du début jusqu'à la fin ko peut ko partager na Australie plutôt de Bruno na Autriche papa langa G3 na Australie vraiment to benga na Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna maman Elisabeth Nkoy Mpumba la France Nzamba pambola bilo bakoko Lumumba vraiment to na posa la bilo ba maman ya moto mojali botelema po ete ba maman nde ba biki saka ekolo lisumu ekota na nzela ya mwasi pe lisekwa eyaki na nzela ya mwasi soko zali parmi ya basi o lokola baluta tika etenga na kobela ona ntongo la lelo na kobela la mpoko la lelo na kobela yo na midi mwalelo ntango moyo ko telema ndeko langa mama telema mama nde asungaka balobi tango mama kotaka likambo ezaka makasi ata ko bakoko balobola biso ndoki ya mwasi eleki makasi pamba te mwasi soka koti likambo to azwi bondoki mwasi na kosisa bato po mwasi amotema makasi azaka déterminé yango tolobi ba mama e to telema totika likambo te Nzamba yebaki pourquoi salaki mwasi azala mosungi alobi mosungi ya mobali ozana yo pe mombote kasi mosungi ya mobali ngai na beleli yo yaka likolo kindumba okoyaka kumbaze mietika na lobela yo na beleli yo mama likola kolanda Félix po olati bijou okoyaka kufa lobi na beleli yo mama yaka longwana nusima Félix longwana nukotala poete oyo bokolia wana yali wolote ndeko langa bokozwa nde ba mieti ezali biloko esenge na bino te oyo bino bokolia ndeko yali yo te bakopesa yo nde biloko ya kobwakela yo moko soko tongi Kongo mama langa lobi okobika ba mama to telema ba mama to tolamuka pona nini tozali kolala tolamuka boni biso bolembo boye lamuka ya tolamuka ba mama tolamuka mboke bebi tokota likambo ya mboka tokota na kati ya mabondeli tokota na lolenge nyonso po ete tobimisa ekolo wa biso na mbindo bisika ezali bandeko nanga oyo ezoleka la République démocratique du Congo nanu esalama na esika mosusu te nanu tomona yango te bandeko nanga ezaka na Congo na libango awa pe ezosilela kaka awa bandeko nangai Congo mboka ya bato na mayele mboka la bato na bwanya mboko etondi bofuluki na mai na nzete na mabele yango bisika iso la République démocratique du Congo ya libobele bofuluki kasi biso moko toko bika malamu te bakongole likambo ya motema mabe nanya memeli biso bozangi bolingo tala bisika mpasi oyo basi bakoma na mikanda utakalakala la lobela bino na tolobela mboka Congo bisika ndeko langa Bruno Mimbenga akobelela akoloba lobi ba mose ya tikela nga tolobela mboka Congo pona za mona Congo yo simba yezu bandeko nanga nini tokoluka toloba lolenge nini tala pasi pe mawa tala makambo mako komela biso ndeko langa ata ko bazanga ka motema mama jawa bon rétablissement salam alaikum na ba musulman langa ata kotwali na mitema oyo pe balongoli biso eloko oyo kakamawa kasi peuple congolais tokomi wapi tala lolenge bandoki bakobi système bya bango tala lolenge bakosakana na biso po ete bayebi na océan du Congo okotala te
Bayebi l'océan du Congo koyoka malakote. Balobeti kato bimisela bango Joël, adepte à Satana. Kulande bokoyoka. Ako mona kabilo la botele. Ako bimisa bino bosibo mona nzambe aboyaka. Congolais. Océan memelo lilo banzambe. Ako tali so makambo ya komonono. Na ako tutuka te. Kasi na alipe na hotel te. Bisiko toko sala mosala te. Po nalika mopanzisa. Nalika mobundele kolo. Na ekoloba. Ndeko na ngai pole na kolobeza nzambe te tango na yaki koyebisa na bino ete nzamba boy Félix atalisi Emilio na bitene neso misato ndeko yo monite lelo Félix ali lelo Félix akosala ndeko langa wona eli mala kwa nzambe te yo s'abonner na Océan du Congo la chaîne Libération mana nanga États-Unis d'Amérique la kundiana nanga wona eli mala kote na ebisi bilo mvuluzi kimbango azongi eli mala kote. Nalobi président, tu perdais par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné à l'ima la côté, les lotos qui ne va. Nalobi babemba baba fotour et qui m'a la côté. Les lotos souka wap. Ndeko langai. Tala pasteur Joël assassin mususu wala. Tala satana mususu wala. Tala badepte batini bango apela Congo. Va distraire morphologie na boko mona congolais. Oa ko saka la bino lelo. Ah congolais. Ah memeli bilo lokuta. Amemele bilo système ya lokutata omoni ngai makambo nzamba asaela ngai azoka lokumu nga na osa la chaîne ipene na kutana na ba pasteur ya lolenge wana mususu na banza kufa bandai koleka la CBS ngai moko acha ba crédit azokabola toko benga lokwa na Brazzaville. Ndeko nanga moko asana matete ye patika la chaîne ngo soko akolanda nga siko bia sana magazine ako yeba likambo na lobi mama nzita ya tomboka abina ko sala te sa blasphème akabi bambongo tolobi tolia po ipene kozonga transport mibale ndeko na ngai nzamba bandai kotinda na kele komona biloko la patali sanga tango koya na mokili mutako sote boza beni bato boza l'Océan du Congo boza la ka beni ndeko langa bo ponye sika ya mabete kasi nzela ya nzambe ya lipasi po ete yango ezali nzela moke etondisami na banzube etondisami na milelo biso tobandaka na biso nde na croix pe toye kosukisa la rose pe bilo bobandaka na rose pe boke croix baye biso penza awa eza rose pe croix me motandimi rose pe croix me baye biso awa eza croix na nsima na ngonde rose motalobi koto na koya te nakende na rose pe na croix na suka motami poni kufa congolais moto nini évangile nini bamonyo notel chambre numéro 6 numéro 12 ya koma ki wana mokoni ayebi yango lolenge nini botala morphologie ya sanguinaire assassin tueur bakoteli bino babi bango balingi nsambo ngo lokwa bayebi yango te alokuta bango bayokalaka te ndeko na bango mwasi akobelela akotelisa bango Paul évangile batelema babunda bakatelika mamboka na bango babi bosopela Emeli ocho bamama ya moto mojali obomoni kufa kasi botala bavindenge eza kuna. Prophète Joël, Moïbi, assassin. Aye ko détourner vision. Tozana combat. Aye bisabiso, mukoloni ni Kagama kokwe. Aye bisabiso mokoloni Félix bakolongola ye na pouvoir. Aye bisabiso mokoloni ni lise quoi pilone kwe akiawa ye moto la nzambe momoni bitele momoni bisika bato bako kelobete ya bango biteko ya mona kite pilone makala malonga yangola pilone eko kwe alo bala bato attention boko kufa bolongwa makambo eko sala mala Kongo ya monita boli be bitele distraction bolola lobi dadi olobi yango Moïbi assassin moto la nzambe kozali kona bino mission batindi bilo la Kagame ya ko déstabiliser Congo l'évangile alokuta évangile la nzambe bo sabonner la balabilaka bo sabonner bana nelonga donc pelisa moto chefferie spirituelle ko bana mosana ngo poto déguerpir ba diable évangile alokuta ya mbongo la sambeto talozwa 10 000 ba koti bino magie parce que Bible oyo batanga kango pela ba signe kabbalistique. Namoni pasteur moko la TV alobi ba congolais ba kokota la boyanga na likolo te
ndeko pasteur ayi kolobane pourquoi ozoloba bongo ndeko langa est-ce que ba congolais bo priaka ya solo vous connaissez Dieu ceux qui boyebi Dieu ya solo pourquoi bêtise ya Joël azo sala bino bobetele maboko pourquoi bozolobane te kanga mbanga na moto la lokuta pourquoi bozotika ba brebis bakele konyo kwa na temps oyo esengeli évangile était yama na bakelasi esengeli bana bakotanga malamu te esengeli évangile akotali sabatuke votre pays est occupé na kati l'ecclésia botangi sabatu révolte bolo batozali ko bunda contre Pharaon contre les Égyptiens esengeli biso soto telema to bondela to kende to bunde évangile bino ya bitele akotaki hotel wali la drame pembe moibi sorcier toko longola yo la Congo posa congolais étranger bouti ko lia ba mbongo na bilo ba koti bilo ba ibosaka la bato botala bisika bekleze memeli Congo motema mabe adorateur botie la biso masanga mota préféré masanga nesika bikisa molimo ya moto na pasteur Joël esika loba keba na limete motuka masanga kwa kwaya a stoppé yango yako stoppé bato la bitele abonde la bango kasi tala sorcellerie ba konti la Congo mota weli amela masanga yiba po nzale kote lié système ba pesi kasaboy koti mola moto adorateur nzamba pambola yo tela bato balanda vraiment c'est pas normal. Regardez pour seulement voler casier avec les boissons. Il y a chauffeur au hasard coincé dans la Katiwana. Parce qu'on va de sauver d'abord les chauffeurs. En tout cas, c'est pas normal. C'est pas normal vraiment. Le chef de l'État a dit ça. Alors, regarde, avec les policiers, commandant, ils ont un chauffeur, ils ont un Katiwana. Sauvez d'abord le chauffeur. Non. Avec la police, avec les policiers, il aurait pas sauvé Moutou comme ça. Moutou, la police non, c'est pas normal. C'est pas normal ça. Vraiment. Chauffeur, ils ont un Katiwana, mais la police, c'est pas normal ça. La police. Vraiment, regarde la police. T'as la policier. Regarde la police. T'as la policier. T'as la policier. Ah. Voilà là. Ça c'est un policier. Hein? Ah. Oreacha, un agent de l'ordre, il est devenu agent de désordre. C'est pas normal ça, vraiment. Kishasa moto yangwana. Bolingo ye bandeko motazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki ye bolingo bandeko motazangi bolingo akomona nzambe te bolingo kasi oyo kongola akomona nzambe yo boyibi omoso telemaki po boyokaka moto alobi mabe yebisanga na esika ya boye lola yangwana balobi okosauve moninga moto azangi bolingo akokota nzambe te kasi moto oyo bato wana bakoti lola basundoli ebembe kangami chauffeur akangami balobi olie tokende kobimisa tosekue mutu bango balobi intérêt na biso ezali fete ya mboma olia na komela nazwa opo na koteka ebembe yo kende kufa wana olobi na nga moto wana moni paradiso moyibi le faux pasteur batalaka intérêt na bango ya libumu oyo loba ndeko langa King Bukele alobi les ventriotes mibi mboko ye kobonga tozan évangile à molimo les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité notre amour c'est chasser les dictats oyo ezomona na République démocratique du Congo tobenga na système oyo ekangi bakongomani ya kozanga mawa Congolais kolamba malewa ate beli malamu te pressé Alessandre Koni
biloko ekosala pulupulu guna monoko kongola longola gu kongola kokende kaka lobi nalia pona tonga nzoto nzokanda za kwa kimile maladi ndeko na ngai c'est inhumain ce qui se passe dans la République démocratique du Congo wapi nzambe oyo beglise oyo batondi bakosamba l'église aba prima kuria église aba satan église ya colonie église ya pese kopesamela yo bolole évangile eza boye te évangile ya nzambe ezali ndima nzambe lokola mokonzi mpe mobikisi longwa kati na basysteme oyo bakomi bino ya botalaka bango ba 100 000 vies mais place oyo tokobunda mpo na ekolo bozongisela biso ata ba 100 000 vies wana soki nzambe akoyede biso tozwa misolo wana ebundela mboka botioli biso otali yango 600 mais mpo na nga naza ere po 6 nzoto nde emonani seke bato bayoki mabele ekaoki na temps wana mbuma sikoyo ebima nzoto emonana 6e jour nde misala maboko ya nzambe yango ezosepelisa biso parce que eza na peuple de Dieu eza bato baza destiné mpona kosekwisa Congo nde bango wana bazolanda biso na kati ya chaîne ya libération mana na ngai na États-Unis d'Amérique la kondiana nango c'est le temps ou jamais peuple congolais prendre conscience sortez au milieu d'eux. Cet évangile est dire qui peut l'écouter. Pierre savait alobi mon maître kotikala yo moko on n'a pas peur. Potoza 70 60 bakokende tokotikala 12 na 12 pe na kotuna bango e bongo bino ba papa Michael botikali po na nini la chabienne botikali po na nini oh moko na biso efalongba tolela katende kona tolela kate les évangiles tirage au sort et kosala ma Mathias akoya potoza la 12 3 neto kosala musala apôtre Doudou Sambi la South Africa Tamboka Pascal Pembele botali sabana 3 nde kosala mosala makamoto okomona congolais kobanga te et komama na livre de vie. La parole de Dieu c'est la parole spirituelle. On ne pêche pas devant les hommes, on pêche que devant Dieu. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Or, la loi est la loi spirituelle. Et chaque évangile, il y a un autre. Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas charnel. Mais Congolais, alingi biloko biko ngenga, alingi politique ya lokuta, tolobi Félix était, ya lobi la biso te, boza bene, lelo Félix abeti la monoko mboa kimbo lobi nini, talankala kaka mama jawa. Akala oya yote bako bosola, otamboli be libeke pasuki, otamboli be fungwami na mopanzi, otamboli boy okomi be bololo. Tabunda bande konanga. Ezali temps ya kobunda. Dieu n'est pas contre pour yo sa la guerre. Ceux qui nzamba qui contre, Josué a sali guerre pour l'année. Conquête d'Israël et salami pourquoi? Pourquoi Ebisaki Bango vous avez assez diré sur cette montagne et tourné maintenant vers le nord? Ndenge na ko ebisa la kati na bele za bon polu nord eza kati na ngala yo. Tala banyama mabe obaza la kati. Ceux qui coupent là to sokole la kati te. Libération Congo ekozala te. Parce que biso ba congolais to ali bandoki biso moko. Oko préféré, obo océan, mais yo se pena nkwanga ya moto ya mabe. Oko kufa te na libulu ya bato bakokufa. Eza ici c'est kosa mosana. Totambola na koyeba. Totambola na bolingo. Apocalypse 12. Soki Bible ezaki amenanga etotanga ngo pourquoi nzamba pesi biso yango etokotanga yango nde kotanga Apocalypse 12 oyebisa biso pourquoi nzambe azoloba ndenge na uti koyebisa na bino Apocalypse 12 ndeko langa c'est le temps pourquoi nzamba lobilanga Apocalypse 12 ndeko langa totanga Apocalypse 12 cela veut dire nzamba za na enseignement ndeko langa totanga yango soki nzamba pesi biso le supema la bobo etokozonga toyeba nini alobila biso d'Apocalypse 12 ndeko langa toza na temps
Il y a révélation. Toza Nathan Yakobunda. Toza Nathan Betewana. Oyazobi Malamabele. Ndekonanga Yokangaye. Parce que Yonanga, nous avons un problème. Ezaya bête. Akoluka dévorer moana. Tao est commis. Congo a un problème. Congo a un sérieux problème. Félix Alobi Congo est Koufa. Yemo Koufi. Nakacha Bakoufi. Malobi Baliba Sala et coup d'état. Est-ce que Bossi Momonye Loko Bongo? Namboka ya bakufi eza silence des morts nanya kobo mapende kona yebo kufi po bisolo so bakufi tala ndenge bakufi akomi kobanga kopola abosala ki ete na liaki biloko batu moko na koti la système na ye na Congo pona koboma pola ko assassiner ngape tour na nga ezali celui qui tue par le paix périra par le paix. Ndeko na ngai modèle oyo ozolingela Congo nzambe pa kota ye yo peu importe succès na oya lelo. Il y a un sérieux problème. Regardez ndenge ni monde à Satan memi biso kaboya la komina na suka po ezatan nazonga pe biso pe bozonga. Ba koti si biso la dossier ba Gims. Ba koti si biso la dossier ba Dachou parce que baza na épisode o bazo préparer pour la ko distraire biso. Alors biso koyo e comme un peu monde ya ba musicien parce que biso la bango to akala monde moko. Mais bande ko langa na ebisa bilo quelque chose. Gims Dachou. Un faux débat. Ba ne loko moko ba memi na Congo te. Ba na médaille moko ba na ngola Congo te. Baza ne sika moko te ba tombo la combo drapeau ya Congo. Bazane sika bokote ba loba pour la Congo ba succès la bango ba mbongo la bango ezala ba zone d'ombre ba kisi na bango so ba kota place ba kila kokuta. Concerne ton pays l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que Dachou, est-ce que Gims ba si ba loba pour la est ba si ba yemba ba si ba telemisa Kagame Gims aujourd'hui parce que ba français ba boy ko pesa ye parce qu'ils sont musulmans. Ministre français telemaki pour le baqueton personne nationalité azongeli Dachou je remercie peut-être Dachou que lui alba qu'il a changé nationalité mais Gims a trahi Zabi Saloba non il y en a 2 ans mais abosa na défa o mutamema bande kolanga bolongo la kata épisode botele malikamba Congo ez occupation likamba Congo ez Kagame koti na kata gouvernement congolaise Kagame azana chefferie oyazo diriger Kagame yende mutaza na kacha Félix aza eloka kolobate épreuve année Denise Azawan ndeko nanga la mariage babali sa batu par force mais ngana yebi Yakobo alobi te nazanga ki na kwiti ya masanga moi sobo pesinga za ki choix na ngate est-ce que Félix alolo moi ki Paul bakete ngala Denise to sito kabwalaka tozaka ndeki makango na yebi lolenge na ye azaki na boy nga mama bana nga eza Gisèle po ani boko pesa nga libala o atana sengi bilo bokonzi mama Martha lobi na sima lango bakomi bimemi to bango bakanisa ki to ko sa le corbeau et le renard OK bango bayebi que les Congolais ba changeaka po bayebi muzelo Serekabi mais maintenant ba signer ça ba corps yango moni bato bayebi ba corps et sengeli ba assassiner bango bato bayebi ba corps bayebi vérité pour éclater nzamba kotika te et sengeli to banda kolongola bango na course parce que bango baza ba signataire ya corps oyo parce que bokonza Félix et yakate peuple a voté ka été to yebi élection 2018 ndenge nini le kaka ya césarienne to yebi moto bimaka président le loi za na fonction te azo sala te mais moto oyo azo sala yete to ponaki badi les alaki rwandais azali awa mota simbi défense rwandais mota zo diriger mboka rwandais mota tali makambo etali armée rwandais moto ya kokende kokota le tumba rwandais moto ya kokabola bikolo rwandais ruberwa moto ya kokende na négociation oya kotele ma koloba makambo ezali bongo rwandais yo congolais lokoni ya malonga yo sali oko wela ka okota na bokonza likolo. Est-ce que lingi moninga na yo? Est-ce que makambo seya lobela ko yo kaka yango? Est-ce que tango seya zo sengo misolo? Yo lobaka nini? Olobi mbongo alia. Est-ce que nakotala nga morphologie boy? Naza mwasa mabe, ona ko ke na kaba ministre na te ba kolinga nga bi chwa basi na bango ba otambola bango ba lekinga na nini? Soki pe na lobi na kende, na lata, na sukola, na petika faux détail. Neye batu ba petika ka ba 5 couches. Na sala ba make-up yango ya bino bo salaka. Yebisanga na bimi boy pe ba talinga la deuxième regard te. Batu finga so babi na mwasi mabe nga est-ce que na kozanga ta mutu moko asombela nga jupe
Ponga pena régner le quoi oué rato jibé. Mais pour ma nation, nalobi nyonso eza poutoulou, nyonso eza vanité de vanité. Salomon qui était plus riche que moi. Salomon a latisama koleka motote. Mais nasuka nango na contrahi nation. Kozwa basi ya bapaya. Alobi tout est vanité de vanité. Kongo soko zangi yango lelo bako soubela olobi. Oh, basali la ndeko africaine, eze lembo po yo telemo boya yango. Congolais, il y a un temps, tout élément, tout longo la kacha ba distraction. Tala moté mama beba memeli biso. Na place à moto moto préféré masanga. Yo moni peuple wala sala bolingo. Plusieurs églises, bazote ya bilonini, repentance, amour du prochain, linga nzambe, yo lingi nzambo lingi ngate. Maloba na akoyo koko finga nga pozi tuito fele tala la Congo. Oye ba passe ya melio. Bande kono ba kufie se ba kundi bango. Problème na bango ezani. Metande bazo welela. Oya bango, 450 000 $, 600 000 $. Ndeko langa Congolais, to bunda po le kolanga. To bunda po le kolanga la yo. To longwa la biso na ba dispute. To longwa la makambo. Soko linga kanzambe. Vidéo oyo, oko partager yango. Poko bima na motema na croquis oyo e bombio ya bondoki. Oko loba ete la tali kamba nation nanga. Ndeko bakoma ka mobangela mboka bapaya te. Congo eza makila na yo. Congo eza baboti na yo. Congo eza nyonso na yo. Bato moko ba envahir. Tika nzamba mpongo tulendo afula peve. Ingeta na bana mvuluzi. Merci. La Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Judeca adorateur Miss électrique. Merci na Papa Joy. Joyeux anniversaire. Directeur recherche stratégique et bon rétablissement la Sango Mokondi. Merci. Na papa langa Alfred na mama Clarisse Canada. Équipé pour la télé États-Unis d'Amérique. Yanga Mokondi l'Angleterre nzamba pambola yo. Papa Michael la France nzamba pambola yo. La Chabia n'est plus c'est 49 nzamba pambola yo kila me bokila lokondo femme pekato nzamba pambola bino mama langa Julie na Suisse na libota langa mobala mama bon rétablissement na mama nzamba le kala ko pambola bino. Merci encore une fois. La maman Célestine na France bon rétablissement maman. Nzamba koyokela yo. Nzamba koyokela yo mama. Tango la tangi kombola yo. Yembela nzambe nzembo. Soki mo pepe mabe. Nakota la seyo. Nakosimba kaka. Kombo na yo Yesu. Na elikia nanga. Nakozwelonga. Na kombo na Kristo tokende. Yemba nzembo wana simba likolo la yo. Talisa yango nzambe. Talisa misala malamu na Congo osunga kabato baza famille na ote bayebite kasi pour l'amour à patrie obimisaka ba 500 ba 200 ozo kabela bato sombele bango ba téléphone osali makamba minene talisa nzambe yebisa nzambe soki mopepe mabe ngala talika yo na simbio Jova Rafa place ezo salanga passe place o satana koti po etena kota likamba mboka langa te a déstabiliser nga kozanga yo mama eza pasi pona biso pozala ka mama ya solo nzamba kota likambola yo likolo wana ezwa vie nzambo yo alatisa mikuwa misuni a changer ba pièce baby yo tambola po to sala musala na yo tango tozonganga boye tango zaka malamu ah nzambe na ebimbe héros bana oyo bazala kacha ko sepela melikambo te le 17 le 18 le 22 ndeko senga ka déjà la musala mboka na yo sengi yo ba soldat impiko biso to bangate to bunde tumba Kagame okuta na biso Kagame okuta na biso mutali boso adversaire de taille zayo lokwa yo batelo so babata mina simano Kagame foto kweisa yo Kagame biso to ko kweisa yo Kagame ko kweya Kagame ko kweya Kagame bako leshenzo to na yo Kagame ba corbeau bako lia ebembe na yo Kagame ba congolais bako dévorer yo to ko démorceler yo Kagame yo ko payer na mboka yo pe ko za l'interdit na Rwanda foulé pied na ina sola Congo et côté ya bino ba jabulu mususu po bokima bilo moko biso miso na biso na Rwanda kaka. Merci na mama Célestine lokale mela les États-Unis d'Amérique la mboka ya mana na ngala kunjala nanga. Merci encore une fois na de Brino na Autriche. Merci na Australie papa langa G3. Merci na bande konyoso. To continuer ma bondeni to tanga Apocalypse 12 nini nzamba nga révéler biso Apocalypse 12 prophète ngefa a un problème ndenge nga océan nazalango bobenga ye
bosola na ye kotiola ye te kosepela te ntango bakoluka biso mpo basala biso mabe ndeko na nga pasi na biso kufa na biso yo kobénéficie leloko te mais au perdre bavaleur au perdre okoma déséquilibré mais sepela ntango to wana pasi yo sunga biso bobenga prophète Ngefa ingeta les patrons la mort nous vaincront tobunde tumba pe tolongani tababe il faut que yo moto bakoko lumumba tobunde tumba ba mama ya moto mojali bon rétablissement la mama nanga tozoluka moyen po kabuya ya kotala yo ba mama ya moto mojali moto mozima mite mama ja sango mokonzi bon rétablissement parabe misobanga mon ami de tous les temps Dieu le soit pour amener Angola no bondia botard de bono itla ya émission comme la bino tobunde tumba bande kolanga JKM le number 1 to sangisa makoki mon ami de tous les temps Dieu le soit bokile le konde femme pekato joli na Suisse la bande kolanga qui l'a me plus 49 ba congolais inison to bondela nzambe tata tika biso te banana ye to bondela pour l'avenir ya bilenge ya Congo eza danger inison to bondela nzambe tata tika biso te banana ye to bondela pour l'avenir ya bilenge ya Congo eza danger kezoa jolino nzembo oyo na dédié yango lisusu na ba congolais boyoka yango boyeba nini bosala pona Congo la bino oyo eza en danger tango jolino ayebaki yango ayebaki te ezaki inspiration divine mais aujourd'hui valeur ya nzembo na yango unissons-nous tobondela nzambe tata tika biso te ba congolais tobondela pour l'avenir ya Congo ya bilenge ya Congo eza en danger ingeta